Mbote na bino balanda FM télévision nazali na sengo pote bozali belé bokolanda Mag FM merve na bino ba nyonso bozui libakwa malamu ya kozala liboso ya bitando ike na bino. Tofongoli basangwa mokola lelo na Assemblée nationale bipai nini Christophe Mboso ayambaki ambassadeur ya Union européenne bipai nini babeta kibongo lisolo na oyo etali bongo levé ya mesure ya notification oyo bandaki kotala RDC na oyo ezali achat d'armes bolanda. Je suis très content parce que je dois dire que depuis que je suis à la tête de l'Assemblée nationale, nous avons bénéficié d'une étroite collaboration avec tous les ambassadeurs de l'Union européenne. Ils nous ont assistés, conseillés dans certaines situations. Je fais allusion ici, par exemple, à l'examen et au vote de la loi électorale, à la mise en place de la commission électorale, à des rumeurs qui ont couru sur la nationalité, ainsi de suite. Dans beaucoup de domaines, nous avons collaboré à tout moment avec les ambassadeurs de l'Union européenne. Je tenais à les féliciter. En plus, je les ai félicités et remerciés pour le soutien que beaucoup de pays de l'Union européenne, membres des Nations Unies, ont apporté à la décision du Conseil de sécurité relative à la levée de la notification des obligations des armes. Donc, cette mesure est levée. J'ai félicité, remercié les États européens qui ont compris que le peuple congolais trouvait cela injuste. Donc, je les ai remerciés pour avoir soutenu l'effort du chef de l'État pour la levée de cette mesure du Conseil de sécurité. J'ai félicité particulièrement la France, qui est un pays ami, qui a compris que le peuple congolais est mécontent, que la mesure a été levée. J'ai félicité tous les pays amis de l'Union européenne avec lesquels nous avons collaboré tout au long de ces 2 ans pour la paix, la sécurité. Je les ai également félicités pour le soutien qu'ils apportent au processus de paix. Processus de Nairobi, processus de Luanda. L'Union européenne soutient cela et j'ai demandé aux ambassadeurs que ça soit une réalité sur le terrain. En dépit de l'hypocrisie des États comme l'Ouganda, le Rwanda, c'est l'agresseur. Nous avons parlé de ces problèmes. Na ngambu ya opposition mwana mboka Martin Fayulu atalisi ete Félix Tshisekedi azali parmi ba responsables bazali ko créer chaos na République démocratique du Congo. L'histoire du M23, il faut que les Congolais analysent bien cette affaire parce que M. Félix Tshisekedi est un des responsables qui a causé le tort au pays. Le M23 lui colle à la peau, comme le M23 colle à la peau M. Kabila. Donc les deux, ils sont responsables avec M. Kagame, ils sont des amis. Je vous ai dit que le couple FCC Cash existait toujours. Tout le monde est suspendu à la situation sécuritaire. Pas simplement au Nord Kivu, à Ituri, on ne parle plus beaucoup. Au Maïndombe, on n'en parle presque plus. Dans les Kwilu, dans les territoires de Bagata, dans les Kwango, à Kinshasa même. Donc, tout est fait pour distraire les Congolais. Totikalika kana Martin Fayulu oyo atalisi ambalo ke musala ya ndeko Denis Kadima na seni ezali ko sepelisa ye ata soki mokete pona ye azali ko fustiger déjà ba fraude. On voit bien que la CENI a mis dans certaines provinces moins de kits d'enrôlement que dans des provinces où M. Kadima et la CENI pensent que la fraude se passera sans contestation. Donc nous nous disons que cette fraude qui a commencé depuis la mise en place des juges constitutionnels le 20 juillet 2020 et ça a suivi
la loi électorale, la loi sur la CENI et l'installation des membres de la CENI, parce qu'on veut sous-estimer le nombre d'électeurs dans les provinces qui sont totalement favorables à la résistance, et on veut surestimer là où M. Tshisekedi est faible. Et donc, on prend le même, on recommence. C'est exactement ce qui se passait sous Kabila, où on gonflait les provinces du Katanga et les provinces de l'Est. Aujourd'hui, les Katanga est totalement mis à l'écart. On sous-estime, et Kinshasa, on continue à sous-estimer. Tofandi kaka na dossier ya maponomi pona kotel sabino ete mwana mboka Dedi Mimbu Masamba abengi bayike ya lukunga mingi ya Ngaliema po ete bakende ko s'enrôler mokolo ya samedi. Population na biso ya lukunga, plus précisément ya Ngaliema. Ezali ngai mwana na bino, camarade Dedi Mimbu Masamba, secrétaire national au sein du parti ANADEC. Nalinga na pesa bino message moko lelo, message ya enrôlement. Nalinga kina senga na bino ete enrôlement oyo ezobanda to s'enrôler massivement pour être vote, ezali droit civique ya tout citoyen. To s'enrôler massivement parce que tant ekoki au peuple comme un souverain, au peuple comme un chef. Donc c'est notre temps, nous les peuples. Alors je voulais vous inviter, maintenant invité bino, tous s'enrôler massivement bisonio soit parti ya mokolo remezo banda. Donc ba papa, ba maman, bo tika na banda côté vote ezali droit na yo. Ezali droit aux constitution la biso et PCO. Botelema, bo ke ne ko se faire enrôler, jeune il y a 18 ans, papa, maman, coco, bisonio so molongo, to ke ne ko se faire enrôler. Boyi et comme que ngai na candidat na linga ki yeyo mais abimité ba tricher te yondo zo ki carte te yango voter te mais ceux qui ont eu carte au voter candidat na yo tricherie ko zalate to tikali kaka na même masolo na pona kotel sabino ete na ngambu na ye mwana mboka Claude Mbuyi abengi pe baoya ye ya moamba mingi pe ya kisenso bakende pe ko s'enrôler massivement. Nazali, président fondateur national et association des Congolais des mains blanches. Oizali kozala na mabele na biso ya kisensu. Oizali rêve oitobandaki déjà kozela. Donc ola ekomi lelo jour J-1. Nazali kolobana bana mboka nyonso ya mabele nanga kisensu bana banga moi. Ete bino nyonso tokende ba mama ba papa ba jeune. Tour oyo vraiment to s'enrouler et belé pour tout ça la choix na biso ezala exceptionnel. Nazali koloba ete système na biso yambala oyo ezali koloba kisensu n'est pas à vendre. Cela veut dire to koki koteka kisensu to na ba étranger ezatan oyo ya biso ya ko kota na oyo sengeli kokota. To kende ko s'enrouler et belé makasi pour to voter oyo biso nyonso to kotela motema. Obelamba souetungisa ta mulai kende pa Dr Jean-Claude akolongola yango na tamuke. Mwana Congo botu nanga nini solution pona ba maladie na bino lokola poison, hernie, mbasu, diabète, prostate et zwami grâce ya Dr Mayani Salumu Jean-Claude oyo azali ko traiter maladie oyo lolenge sengeli, c'est-à-dire azali ko beta yango dada ye ako traiter na tonga te kaka na ba plante naturelle ye azali spécialiste na bokoko ye asalelaka kaka ba plante naturelle. Ozali na poison benga kaka na numéro oyo po ye avant a traiter yo akosalisa yo test soki oza na poison okosanza pe sur place abandi ko traiter yo ye abetaka poison dada kaka na mokolo moko poison etiki yo komitungisama te po ye azali vraiment na Congo mutu ya este na o etali ba poison ayebi yango bien sorti nyonso ya poison epa na ye ezali na Goliath
ebongo na oyo etali mpese mama kimambangu po loposo na yo ekokoma propre ata poso na yo ekomaki lokola ya ligorodo epai ya Dr Jean-Claude poso na yo ekozonga normal ebongo na mbasu enga ye azali kobeta yango kitoko ata pota ekomi ya lolenge nini epai na ye lokolo ekozonga normal boka ye moko ndenge azali kopesi nga naza Dr Jean-Claude naza moto ya bokoko ya biso ya Kinshasa ya Congo eza ya mosika te ndenge bakoko batikeli biso bolembo oyo nalingi na detaye bino mpasi bamutungisa mingi na maladi ya bokoko antuka ya liboso nasengi na motu nyonso oyo aza na probleme ya poison nga aza moswai ya este antuka poison ndenge etumisaka bino na miniti oyo nga nasonyaka yango journée moko naopesi okakisi mbala moko osanzi na osumbi esili obiki mbala naopesi okisi deuxième fois esili mbala moko na traité lisusu cancer libere cancer d'escale comprendre na soigner nyonso sans problème ndeko nango oza pembeni ya ndanga na soigner lisusu prostate 3 jours nayebisi 3 jours en tout na soigner mbaso ebande na soigner yango journée moko so ekomi na pota osalaka mwa bato moke esila bobenga na numero oyo ezali affiché na écran okoyamba ye moko Dr Jean-Claude akoya kotraite yo ata na ndaku pe maladi na yo ekozwa solution bomitungisama te na oyo etali prix azali kotraite na prix abordable po azali na souci ya bakongolais bazala na bonne santé oyo ezali nango masano te kasi tozali koloba makambo ya solo oyo tomoni na misu awa bokoko ezali kolonga paske bokoko ezali nde mayele ya tata nzambe ye mutu asala banzete pe ye mutu apesi Dr Jean-Claude Mayani mayele na oyo etali kasa mpona kotraite bandeko na ye boyebele bobenga kaka na numero oyo bokozala desu te yo mutu atembe tika tembe po maladi na yo ekopakata awa bokoko nde bokoko oyoki direction à Sosa ezali ya kobeba na ndenga kosakana te botala bino moko na commentaire oyo banzela mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu na eta ya malamu te soki otamboli okoremarke ke banzela ebukana oyo ekoma impraticable awa tozali na croisement à Sosa Kasavubu plus précisément na wenza bayaka bino moko botala ndenge nzela ebebi depuis mvula ebetaki mai oyo etondi awa ekomi kosala pasi mingi na ba chauffeur pona koleka nzela oyo botala ndeti mutuka oyo ekati nango moto na katikati ya nzela bakomi komema batu na mukongo po bakatisa bango bamema bango esika mai ezali te awa botala ndenge mituka esalaka file ndien nyonso wana po nzela ezali nete kitoko te soki mutuka na yo ezali ya matindika komeka na yo na nzela oyo te po okopikwama botala ndeti oyo ebimisi milinga po radiateur echauffe lokola esangani na mai milinga ekomi kobima oyo ekomi risque makasi pona ba client bon koto yo eza koto moto comprendre te posi to lobi mingi to lembi to mona selo to koloba te po awa ekoma libulu mo ezali no ya muke bokunda te libulu tie mone komi ya munene bo donc alors mitu kezangi nzela na biso bata makolo na minute donc toi mal à l'aise toteka bien te puisque soki mutu ke le kia ba mai belé et soki ko bebisa ba biloko na biso ezokota tina ba caisse boto mona ki jour wana ba yako bwaka kar ya mabele awo bon na ebite soki bourgmestre mutatinda ki kar ango soki nani toyebi na biso te banda pe ba yako bwaka kar wana esa nango pe eloko moko te ba mai ezaka plein to bon o elonga eza na bakisake ba konzi ba songa biso bena po parce que so boti ka boy libulu benezo timu kazo ma libulu bat bazo koya donc yo moso filmer o nasi ozu ba image
nde bato bazokwea bamituka ezokangama même si biso bato koteka boye donc ezopénalize biso makasi vraiment nzela yango baoloba 0 trou 0 trou 0 trou eza wapi bazolia mbongo tofuta bango bakitansi me tala ndenge toonyokama obimi ndaku okweya na mai libulu mozindo makasi oyibe sika ozokota te bamituka kobeba me mai muke kaniveau eza te kokire bakaniveau eza te donc pasi na mboka oyo. Gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila elongo na bourgmestre ya commune ya Ngiringiri, est-ce que bozali komona nzela oyo te modèle ekufi boluka solution na lombangu po misala ebanda babongisa nzela po tozali na période ya mvula ya boye kitoko te tala ndenge population bakomi konyokwama yango wana population balobi bakotindika bino ti bokopela nzela oyo elata elamba esika bango basepela po boye kitoko te tandenge tie tandenge salite makasi. Tosaleli bino réflexion na oyo etali bongo mai ya régie des eaux. L'eau c'est la vie. Lelo na Kinshasa pona kozwa mai ya régie des eaux ekoma pasi na ndenge ya defwa te. Po soki otamboli na ba commune mingi okokuta ba robinet etikala nango ba échantillon ya pamba kote mususu pe batikala jamais komona mai ya régie des eaux. Donc kini ya lelo sans forage mawa ple po okonyo kwa malokola nyoka. Yango soki otamboli presque partout okokuta forage to sterne do na ba parcelle mususu po soki ozeli régie des eaux okozela mukombo so azanga mokila okolela okozanga na mai ya komela. Batu misusu pe lokola toza na période ya mvula soki kaka mvula ebeti a charger mai na ye na ndaku po esunga ye na komela pe kosalela misala ya ndenge na ndenge. Yango tozali kosenga kaka na bakonzi ya régie des eaux batala nanu likambu oyo po oyo ezali manque a gagner po na bango pe ezali soni makasi komona mboka lokola RDC o ezali na ba rivière ebele pe en pleine capitale kasi population bazali konyo kwa mana o etali eau potable. L'eau c'est la vie ndenge balobaka okoki kozanga eloko ya kolia kasi mai te po soki olembi na nzala osokoli ata mai ya pamba okozwa courage boyoki boye tanenge chi tanenge sali kitoko te. Oyembaka kende na studio liloba kuna na limete oko enregistrer album na yo na ba condition ya kitoko makasi. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele.
Tokiti nangalie ma pona hotel Sabino eta ya avenue Boadi o ezali ya kobeba na nenga kosakana te baike babele libongo na bakonzi baya kosala eloko pete nzela wana eko mape lokola banzela mususu. Banzela na Kinshasa ezali ko continuer toujours ko poser ba problème malgré effort nyonso gouvernement central na gouvernement provincial bazo sala po ete Kinshasa e bénéficier na banzela kasi ba problème ezali ko persister ndeti awa tozali bongo na commune ya Ngaliema na nzela oyo babengi Boadi nzela oyo ezui départ na yango na avenue Marine ekei ti na wenze ya Masisi. Donc, c'est-à-dire, ezali avenue ezali bongo ko soulager population nyonso bazwami na quartier Ngomba Kikusa po ete basala kaba mouvement na bango ya komata UPN pe ko kende centre ville. Kasi eta oyo nzela ezali ko se retrouver ezali malamu te. Ndeti nzela Kinshasa. Gouvernement lobaki fwa bongisa nzela Kinshasa po nzela neza principal. Malibulu munene eza kuna ti lelo babongisaka te, mais libulu wana ezako eza eloko moko ya muke esalami nzela penda ezwami malamu mais tozaka na pasi. Population ya Ngomba Kikusa basengi bongo na bakonzi oyo batali makambo ya nzela tope gouvernement central baye babongo na koya kotala likambo na bango po ete na nzela oyo accident soki tolobi to compter tokokoka te eza presque à chaque heure nde esalemaka soki boye kotala bango ekosala eloko. Centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali esika ya malamu po ete ozwa lubiko na maladi etungisa yo vi mobima. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali ko boma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux là. Chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix. Boyoki
ya lelo esuki awa nazaki na esengo ko présenter bino yango kasi botika na pesa ba félicitations nanga na mwana na biso Anaël Dylan da Cruz oyo ayebi na kozwa bongo 98% na kelasi esengo te topesi bongo un grand merci pe na papa na ye oyo tobengi ya Daniel Dan da Cruz papa ya ba As da Cruz topesi pe un grand merci na DT Gelor Mouya Tobo Sanité Francis Peta pour la montage pe ingénieur Florent Okita na lipasa na ye Florian Okita topesi mbote bisika kolanda biso babo na nanga na bino ba nyonso bozuli baku ya kolanda biso mokolo lelo tokutani bongo mokolo ya lobi pona basango misusu